Quand le surnaturel arrive,
ni dans ta marche spirituelle. Alléluia. Le jour où tu as cru, les péchés qui sont partis. Alléluia. Et il y a d'autres. Jusqu'aujourd'hui, enfant de Dieu, la chair continue à se manifester. Alléluia. Pourquoi? Dieu voulait que tu confirmes la parole de la mort et la résurrection de Jésus par ta bouche. Alléluia. Alléluia. Quand tu entends la chair se manifester, parle-tu à ton Père. Qui ne prie qu'il va formuler la porte quand sa chair se manifeste? Il est son nom. Alléluia.
Quand
Yes,
Shalom libota bana nzambe bozungolo kolanda biso bipai na bipai. Lelo équipe na bino émission Mozindo elongo na église réalité ndeko John Famba. To sala ki déplacement, to ki kopambola nzambe awa na CFMC. Boyebi ete sepelesa ki nzambe ko benga ba obazala ki basali na couple papa na maman olangi. Kasi musale eza ko koba. Là nous bénissons l'Éternel ko mona ete ya solo nzamba zali na bomoi. Lisango ekufite pe kokufate bamba te bakitani na ye bazali kokoba kosala nzambe na boelongo bani na kanisi botu kolanda mateya moto na nzambe Paul David Olangi na ndenge autu kolendisa biso na ndenge autu ko onga na benga ka rafraîchissement matinal e na ndimisa miete ya solo bino bebolandi yango bopambola mi makasi kasi toyene songa koyamba pe bana na nzambe bango balobaki avant bakende misala bayela no kolia bilei na bomoi bango ba comprendre ete sa Yesu Christ na bomoi na bango elongo ezalite bango bazali batata na ba mama balingaka Yesu nde bakino balobaka balova Yesu Masia balingi pe na mwangonga moke yonde ko ozali abattu yonde ko ozali déséquilibré yonde ko yo obwaki kondima yeba ete na kufa pe na lewa na Yesu Kristo biso tozoki bomoy na ina banda na mama shalom mama. Shalom papa. Mama otu ko participer na kita lelo na mokuse penza ni na simbi simbio. En tout cas eloko esimbinga ezali ke kufa na liseko ya Yesu yango nde ezopesa biso accès na makambo nyonso ezala pona guérison, pardon ya péché, bénédiction, élèvement nyonso eza base ya kufa na liseko ya Yesu. Moi même tant ozo bondela il faut ko bondela selon kufa na liseko na Yesu. Soko za libanda ya kufa na liseko ya Yesu moyozo résultat ya malamu ezate. Pesa message na Chiluba na mukuse penza. Ah na Chiluba ndi ndesha bantu bana betu bonso. Bwani maisha 6-8 a dit vraiment à tous les gens clés wa kufa ni kushuka kwa Yesu parce que ça lufu lwa Yesu ni kushuka kwenu katwene chintu chili mwakufeta na checho mbato Chiluba ça ce qui ni lufu ni lufu voilà nakanganga tana muluba teme nzamba za mala masangisa biso na Yesu muluba zate mongo zate mukongo zate mama shalom. Shalom papa. Yo nimi koya na tongo penza otiki libota olobi yo kozwa rafraîchissement matinal pona ni pona awa nasili ko se retrouver alors biso to kutani na ba combat ebele la vie to tamboli bitambola tambola ba kosi biso mingi alors nzamba eko sala biso grâce ya kokoma na esika oyo beaucoup plus na kati ya adoration nde to se retrouver na ba guérison. Ezana biloko ebele to tatone to luki to sali to kosami to sali ba makambo ndenge na ndenge oyo kutu ozomona ke na kati ba mensonge kaka eloko mboya malunge ezate mais tango to ye kokota na kati ya adoration de to bénéficier donc bénédiction na biso déjà kufa pe lise quoi na nzela ya kufa pe lise quoi ya Yesu to se to bénéficier ki nyonso oyo eza nyonso guérison bénédiction tout eza na kati ya kufa pe résurrection ya Jésus Christ to za ko yeba te atozu grâce basé décortiquer biso yango pe to comprendre to sosoli to te retrouver pe ba témoignage ko to moya ko lobeza te po eza ebele. Amen. Nazo couple moko tata na mama bango bazali couple ne bazali komona ndenge Bible bi moi ma famille nous servirons l'Éternel. Ne banda bona papa mbote papa. Mbote. Namoni papa na mama tongo bobi to ya kolukelo nanza parce que c'est important ya kolukelo nanza mais surtout en couple. D'abord, eza eloko moko ya kitoko pe malamu ko ya ko bondela elongo na couple vraiment ezalaka malamu pona tango oyo toza sito tozo kokumore bientôt tokokumore Pentecôte kufa pe liseko ya Kristo akufaki siko liseko na ye yango nde na kati na biso ba Kristo yango nde ezali eyano na biso yango nde ezali bénéfice na biso soki akufaka te pe asekwaka te mbele musala ya mpunda biso tozoli kosala mais lokola ndimaki alataki oyo ya biso sengeli tozwa etumbu mais ye andimaki kozwa etumbu wana ya biso amati na ekulusu ayokisami soni
ba humiliation ya ndenge na ndenge andimaki yango po ngai nde biso nde esengelaki tozwa etumbu wana mais alui te ayokelaki biso mawa tellement que atondisamaki na mawa bite nake kobikisa libota nanga libota wana ezali nde biso ba otondimela ye en tant que Seigneur et Sauveur andimi masumu na biso amati na ekulusu akufi pe asekwi tango asekwi yango nde ezokopesa biso victoire ndenge biso tondimeli ye tokufaki elongo na ye pe tosekwa elongo na ye yango nde tozali kosepela pe tango nyonso koya kobondela nzambe wana oyo alonga liwa oyo alonga nyonso azwila biso victoire na ekulusu yango nde vraiment ezalaka nini na biso pote tomiyeba ete ya solo tozali ba chrétien ya ndenge wana te ya pamba ya bon ya lolenge ni donc ba chrétien oyo vraiment ya solo tondima ke Yesu wana afuta nyongo na biso esengeli biso pe tolanda ye kino na suka. Soki tozana bon moi c'est à cause de Jésus. Ndenge otunaki liboso lobi est-ce que eza esengo soki bozoko bondela en couple oui eza esengo pona nini po eza kolongola biso na makambo ko diminuer déjà makambo ebele na vie soko otali ke ba couple o bazali ba païen makambo ebele bazala ko vivre biso tozo vivre en côté pourquoi parce que nous sommes dans le Seigneur ya banga ngate ngape na banga ka été à respecter na respecter que meto banga mutu moko Jésus-Christ de Nazareth c'est lui qui a accepté la mort pour nous andi ko matane kulusu po ngai na bika po ya bika donc soki ya kiko sa les sumu ezate que a sali yango po ngai na perdre non c'est lui qui perd donc soki ngape na sali sumu c'est pas que ngai ya zo perdre non c'est moi qui perds alors dans le Seigneur na kati na couple ezali meilleur que ozala dans le Seigneur te ponani parce que tous en a avantage ebele et tant tozo banga Yesu parce que yende azwaki place na biso bato na masumu lobi tozaki bato masumu lelo to bongwami to komi ko banga plus nzambe ke ko banga partenaire na biso ya so tozo ko base kokoba tozali na ba mama ebele bango pe bazali awa balingi ba oui ba mama boyikoya yo pozolanda biso tala est-ce que ba perdre loko est-ce que mama na bien ko samsum to ko sambela ko perdre ako perdre loko te papa par contre yondo zako bénéficier mingi na kufa na lise kwa Yesu tango mulai papa tozaki akobunga tozokende ko sala ba prière na bandenge na biso moko zo bundana alors que bomo ya mosantu makasi ya mosantu efandi na kati ya kufa pe lise kwa Yesu makasi na biso ba chrétien c'est dans la mort et la résurrection de Jésus. Dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est là où nous avons le pardon du péché. Dans la mort et la résurrection de Jésus, nous avons une nouvelle vie, la nouvelle naissance. Dans la mort et la résurrection de Jésus, tozana kobiki sama, ozomona makambu nyonso ya malamu makasi ya chrétien, c'est dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça. Merci beaucoup maman, tomoi maman mususu. Alors nini osimbi na kilta lelo? Na kiti ya lelo papa nga na simbi po biso ba chrétien victoire na biso ezali kufa pe lise kwa na Yesu. Yesu ndenga azwaki mission wana soki Jésus Christ a échoué na mission na ye alors biso ba chrétien to linga to telengana. Mais toza na ensengo po Jésus Christ alonga ki kufa pe lise kwa na ye yango biso ba chrétien toza na kati na esengo moko o ezali ke ezanga suka yango wana onga na simbi na matinal ya lelo yango wana donc kufa lisekwa na Yesu yango nezali victoire na biso ba chrétien. Amen. Ya so toza kokoba se kokoba mama ya kapodi tozo sala exercice bato belé bazalaka mona akena ndako nzambe ndenge tolobaka après que totuni nino kangaka zo yebate kita lelo ezalaki bien toyembaki bien tobine yo simbaki nini. Non, c'est pour l'exercice, c'est aboyer comme on ressemble à l'église na biso. Eh pasteur là t'es bien, attaqué boy, tala mais yo simba kinini. Ma comment le batina ki lo banaye, lo bané kangolaki. Li lo bané kangolara. Mais yo o simba na ote. Yango zo mona ba osukola bino. Yango zo mona ndenge mosala nzamba lobi awa. Bakomo senga bino ba sacrifice à lokuta pona bondela pona yo pona toke na mangengenge pesa parce que tu n'es pas enseigné obile lo baté ma mesa boyete
C'est bongo papa journaliste parce que na rotala na kilte na to ya rendez-vous na biso à 6 ou 8 awande bazola ki sabiso sur la personne de Jésus-Christ qui est Jésus-Christ. Donc nous venons l'adorer ici, l'agneau de Dieu. Awande bazola ki sabiso Yesu ami kabaki. Akabaki nzoto na ye na ekulusu andimaki kolata bapasi na biso, andimaki ko souffrir akabi, il a sacrifié sa chair et son sang pour nous sauver. Bon, makila na ye wana eza motuya. Makila na ye wana yango nde ezo efutela biso nyongo na ekulusu. Parce que alobi toza sauvé dans les vaines manières, c'est par son sang. Yango wana na makila na Yesu ata souffrance, ata passe, ata problème. Kaka soto beleli makila na Yesu. Yango nde ezo faire entrer en présence de Dieu. Voilà. Eh so kati mama te a continuer. Vous sentez que maman za na profondeur maloba kangaki. Merci maman, to moni pe bande ko mibali bazali wana lobi hein. To changer nos chapitres. OK, il n'y a pas de problème alors. Shalom bien-aimé. Shalom bien, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Tout va bien avec Jésus-Christ. Et tu as participé au culte de ce matin de 6h à 18h. J'ai même modéré le culte. Ah, c'était vous le modérateur. Voilà. Alors, qu'avez-vous retenu par rapport à la prédication de ce matin? Merci d'abord de la parole accordée, que Dieu vous bénisse abondamment. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous entendons chaque matin en ces lieux, c'est la vraie parole de Christ. Et Christ lui-même parle au travers de son serviteur. De quoi parle-t-il? Il parle de lui, de la connaissance qui surpasse toute connaissance, la connaissance de qui est Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, de sa glorification et de son retour. Celui qui a compris ce message va se rendre compte que face au Père, ou devant le Père, devant son trône de gloire, aucune justification ne tient, si ce n'est la mort et la résurrection de Jésus. Aucune justification ne tient pour avoir la délivrance, pour avoir la bénédiction, la guérison ou quoi que ce soit, rien que la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi, au travers de son serviteur, le Christ insiste pour dire à son peuple, à ses enfants que nous sommes, de ne pas nous fier aux prophètes, de ne pas nous fier aux choses de ce monde ou aux gens de ce monde pour croire que notre accès devant son trône de gloire est conditionné par l'argent, est conditionné par un lavement quelconque ou par quoi que ce soit. Il n'y a que la mort et la résurrection de Jésus qui est la clé qui a permis à l'homme, alors qu'il était coupable, d'avoir aujourd'hui accès à la présence de Dieu, notre Père, et de tout ce qui découle de sa présence. Guérison, bénédiction, miracles, surnaturels, prodiges, toutes ces choses se résument en une seule justification qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a une autre question. Malgré le déménagement vers la patrie céleste de couple Maman Olangi, mais nous avons remarqué que rien n'a changé, les gens continuent à venir. Et d'ailleurs, là, nous venons d'assister au culte matinal de 6h à 18h. On croirait que c'était le soir. Et comment justifiez-vous cela? Il n'y a pas meilleure entreprise aujourd'hui que l'entreprise de Jésus-Christ. Depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas meilleure entreprise que l'entreprise de Jésus-Christ. Quiconque se fonde sur cette entreprise, sur cette vérité, sur cette personne qui est Jésus-Christ n'échouera jamais. Maman Olangi et Papa Olangi ont mis toute leur foi en Jésus-Christ Nazareth. Comment leur œuvre va échouer? Que dis-je? Ce n'est même pas leur œuvre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, ils étaient des instruments justement, le Christ est passé par eux pour faire part aux enfants de Dieu de la vision du combat spirituel. Puisque c'est le Christ qui est le centre, le fondement de cette vision, pourquoi cette œuvre échouera-t-il? Voilà. Pourquoi cette œuvre va toujours continuer. Voilà, merci beaucoup. La même question, j'aimerais la poser à notre bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Shalom, papa. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Voilà, c'est la même question. Hein. Ok. Papa, maman, Olangi, Nzamba, c'est la benga. Mais tout ça, le constat était, Moussa les Okoba, c'est Okoba, d'ailleurs, qui t'a tongo, mais Okasane qui t'a pourquoi. Et tout le coup, n'a pas tout baillé, personne ne s'en liboso et. Depuis Bakenda, il y a combien d'années, ok, c'est ça ce qui prouve à suffisance que papa et maman Olangi avaient rencontré le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre référence. Ils étaient des envoyés de Dieu. Voilà ce qui prouve à suffisance qu'il y a le culte qui commence de 6h à 8h. Il y a plein de gens qui viennent.
Pourquoi? Parce que nous ne venions pas suivre papa et maman là. Nous venons suivre Jésus-Christ de Nazareth qui est notre référence, le Dieu que papa et maman là ont y a servi. Voilà la raison pour laquelle le matin nous sommes là. Papa et maman là ne sont plus. Mais ils nous ont laissé Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous continuons encore à suivre jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Alors, que direz-vous à ceux qui rencontrent n'importe quoi à la cité? Bon, ceux qui rencontrent de n'importe quoi, peut-être leur temps n'est pas encore sonné dans leur vie. Jésus-Christ, lorsqu'il sonnera son temps dans leur cœur, ces gens viendront, ils comprendront la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Quand la parole va entrer dans leur vie, il y aura la transformation et ceux qui sont entrés de Dieu à la cité là ne vont plus dire parce qu'ils ne comprennent rien. Awa ndebo yebisa awa sotika mikondo ko John Famba. Ba rozoya ta tosala ta 5 heures de temps. Na bi bolo ba mingi menama mukusa na piano na boni. Malam papa. Mande funo kitoko. Merci, merci. Na yeso peut trop ça mande fa ma bete. Non, c'est pas un problème, c'est un problème té. Un problème. Alors ni no semina kitalelo. Bon, kitalelo eza fondé basé na kufa pena lycée kwa Yesu. Donc yango déjà fondé za fondement ya moboko ya 6-8 pona biso bana na Nzambe surtout biso ba adorateur tango lingo gumba mela Nzambe na bololenge mofo fondement na yo ya koyemba ya malobozo yemba eza la fondé na Yesu na kufa pena lycée kwa Yesu na yemba. Et c'est important pe moyembi a Nzambe kat na solo? Oui, c'est important. Na malakisi biso awa puis c'est ça enseignement l'affermissement et ça la ke mutaza na connaissance mambazo loba. So yebi telo kwa mutuka oyibo kumba tata ba pesi yo ngo kumba te ata ba pesi yo jeep ya munene ba pesi yo fungola soko yebi yango to kumba te. OK, merci. Alors mama toke pa na yo Olandi total la caméra mama Olandi mate ya motola Nzambe Paul David Olangi azoteya na monika lokola ba boti na ya liaki bien. Tabi ko liabe c'est-à-dire ka liaki bilé ya molimo bien azalaki bien préparé. En fait, peut-être que tu comprendre le moment où était. Le moment où ça, moi, ça s'est préparé parce que Jésus-Christ revient bientôt. Aussi, mon Jésus, le baki n'attend asuka, to komo na bilembo. Mais batu, tozo ko pesa, tomi pesi kana biloko wa mokili. Tozo ebate que Jésus-Christ revient bientôt. Et na kasi ya Jésus nde biloko nyonso ezali. Parce que Bible lobi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au monde que Nzambe Jésus-Christ yé oyo papa Paul David tout le temps zoteya donc ebanda ki na likolo na ba jeunesse bazali ko préparer toujours qu'à arriver à Christ. Maintenant to komi donc na Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ezola ki sabiso ko ya mokonzi Yesu. Yango papa Paul David azo enseigner biso ke to landa biloko ya mokilité to landa na no Christ. Parce que so ozana Christ ozana nyonso. Mais biso tozo senga kama tabisi. Bible lui chercher d'abord le royaume des cieux. Tu sais ce que le royaume des cieux mbongo bénéfice nyonso kolanda yo. Yango chaque tongo to yaka parce que soki ozo ya ozana Christ tali weye ekokima. So ozana Christ soki malédiction eza ekosila. So ozana Christ molili eza na vie non okomona lumière parce que yé aza résurrection. Amen. Merci beaucoup alors papa protocole. Merci beaucoup. Bon tokumisi Nzambe na nyonso et na ndenge boye na tongo lelo pour boya quand même participer na rendez-vous matinal avec Jésus 6 de 6h à 8h to pamboli Nzambe po toyebi que nous le faisons chaque jour et tozali komona bilembo pe tozali komona Nzambe azali kosala makamba minene pe ya kokamwa na nzela ya kufa pe liseko na Yesu Kristo tokumisi Nzambe pour ça. OK. Voilà bandeko boti kolanda kilt na biso ya awa ya komba ya ministère combat spirituel 6-8 et pe basangana ka mokona mokolo ko banangunga ya 6h kino 8h pona ko yoka liloba et ab enseignement oza ko pesama ezali tourner autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tolbe susu nini tokanise te moko na moko alandi tika te Nzambe apambola bino.